oyo ezali mpona bonjour tokoki kobanda na kombo na yo kombo nanga Cédric wana age nini 30 ans et puis osalaka nini naza sportif en athlétisme na basket pe et nasalaka na ministère de l'agriculture. Ok na temps na yo libre olinga kopasa yango kosala nini comme tout sportif souvent na talaka ba propre vidéo nanga mpona koévoluer na à part ça pe mosala nanga nalandelaka pe mpona ko bien évoluer pour yango. Ok merci. Soki tolobi otangela biso bakalite oyo olingi okutana nango na mwasi ntango bozali na relation otanga bakalite nini na okosa ete déjà il faut aza kitoko future bonne femme aussi intérieurement comme extérieurement aussi ça compte surtout l'intérieur pe ekontaka makasi yango nandira sengi. Merci. Ba défaut oyo olingaka te olingi omona te olingi kuta ta kosentir te pas trop ya bakanda makasi voilà yango wana bakanda makasi te hein ok ok merci toya awa to yeba pourquoi ba fille ba pasuli ba ballon na bango tokoki kozwa kombo na yo na âge kombo na Planidi merci o pasuli ballon pona nini napasoli ballon parce que aza mwindu ngalinga na mibali ya pembe mais ani kitoko nyonso bien si partout goût mais po aza mwindu. Merci nazi on peut m'abete yo poza kitoko aza donc ezolakisaki aza bagere ya basi osepela na bango ouais mais pas trop pe mingi te hein parce que ata na nzela boye yo na likolo ya na se donc namoni te. Ok merci toya boye kombo na yo na âge kombo nanga Sarah Merlia naza na 24 ans. Merci opasuli ballon na yo po anini déjà il est beau aza na ba critères nalingaka na pasoli ballon pourquoi parce que déjà 30 ans nalinga ba 33 35 mata et du coup l'air babanti kotuna ba défaut et le moko kana sepe na ontero bikanda parce que tu peux okoki peut changer moi sinayo moi ça cause à la tandingi ni na kanda mais la seule personne ayo kaisa kambali na o changer parce que l'air ka pese le kwana ok ma be makasi mais tu es quand même tu as des qualités et tout c'est bon olingi o bakisa na ndengolo baki ba défaut wana o clarifier ou bien zo tikalaka na ndengolo baki ouais et dépendant kanda on est dépendant je vais être au travail les obénganga ba air tout natalisio que voilà non ça la boy mais tout le temps vous êtes toujours nasimam kona ko tu vois mais bleu a bon les biso pe mbal netinga c'est pela nango comment trotter donc si je comprends bien yo posa mtakanda donc kanda na kanda et bala na te mais au contraire c'est pas ok mais tu peux gérer kanda na dépendant somme toi attaquer c'est liqué mais dommage bien t'as une belle taille ok voilà. Merci toya awaboye kombo na yo na âge kombo na Rebecca naza 25 ans. Merci Rebecca o pasuli ballon na yo pona nini na pasuli ballon na ngai donc na mona ki ya koti na bi vraiment o aza ba critère mibali na lingaka aza vraiment tout vraiment akuka parce que na pasoli ballon parce que lobi ke ya lingaka mo sa silika pamba mate parce que nga na silika pamba nga tali kamba o silika te na silika kaka biso na so raton pona limbisa siko e simbate nyango mo na pasoli ballon. Ok azali Rebecca azali ba choix ya basi oyo basepisaka yo atana ndoto te atana ndoto te po nini ye niveau kanda na ye na yanga isimba te. Ok merci to keboye kombo na yo na âge kombo na Rit na 23 ans. Merci o pasuli ballon no po nini na pasoli ballon pour ngalinga mobala za na mwa libomo yesu kwa za libomo te mais à part wana za na bien mais ko komisa epe libomo ko ma libomo ndeni na biloka kolia à l'aise non. Merci azali baguya basi oyo se plana bango non azaba gulu ngate po ninte
munene mwa mingi aza bagu na ngai te. C'est un peu ça. Ok, merci. Toya Boye, kombo na yo na âge? Vanille, moi j'ai 23 ans. Merci Vani. Au passe le ballon au poignet. Parce que Aza vraiment bachara lingaka et puis Aza vraiment bachara onga vraiment na lingaka. Mais au passe le pour la nini. Parce que Pascal le bazar sportif. Parce que j'aime pas les sportifs. Na bangaka. No banga nini. Il va titi. Na bangaka. Merci. Vani, ce que au monier quelque part, pour repérer ça et moi tant pour moi les solo. Ouais, non, il sait que enfin Aza sportif et un sport de contacter. Voilà, il n'y a rien. Peut-être que le sportif il y a n'engini no sala. Athlétisme. Aza athlétisme. L'athlétisme na habite so yebi. La course à 100 mètres, soit non, Zambango. Tout ça, c'est genre lourd, bon. Après, à part ça, il y a un basketteur. Ok. Ouais. Là, entre parenthèses, on a le bas qui paye. Mais à expliquer ce que. Dommage, hein. À regretter. Non, parce que il fallait préciser bien. On a dit que mais ce qu'on précise c'est pour cela. On a le qui non sportif. Mais c'est pas trop tard. À lobby na aussi ko ya za mutaba mbango no ka vitesse. Tozongi slayo ballon. Hey! Ouais. OK. Tozwa ballon. On a Hey Jesus Christ of Nazareth. Merci. Bon. Tozongi lao. To continuer. To koki kozwa kombo na yo na âge? Jennifer, 23 ans. Merci. Au passe le ballon au point nini? Déjà, à l'objet Makambo Wakanda, nous avons un impulsif. Entre parenthèses, dans un petit exemple, il y a que si on a un boulot, elle n'a pas bien été, tout ça, parce que moi je suis genre de femme collante. Vous comprenez? Donc, collante, c'est quand on a collé, au moins on a essayé de donc voilà pourquoi. Mais explique qui moi muke so azana musala azana moi makambe bela ko sala so benga ko tia moi ba dérangement parce que collante donc j'appelle à tout moment au moni tout ça là siko yo yi à supporter en outil en fait voilà pourquoi. OK. Azaba guna yo Aza taille moins assez. Aza mi soit bien. Aza vrai chéri. OK. Merci. Kombo na yo na âge? Brenda, j'ai 24 ans. Merci Brenda au pasuli ballon na. Expliquez biso pour anine. Bon, na pasuli yango parce que le biaza muto kanda ngapi na za mutakanda trop chaud donc et aussi mbaté. On va changer makamwa na kando ndenge nini. Bazoko mabe hein. Mais il est beau, il est mignon, tout OK. On dit ko bongisa makamanda? Oui, voilà enfin Eza kanda te ozo kanisa wana na lobby. Peut-être aux yeux mabe. Ngana c'est mingi de base. Peut-être moni ndenge na lobaki déjà on a l'équipe voilà. So nous t'as s'apprendre na yo, on a na bosi. Mais nga pour attaque au simba moi aussi oui. Jamais. Na ça la monter. Donc peut-être aux yeux mabe, fallait pas na expliquer très bien. Mais oza kitoko après na taille bien. Déjà Miss Noupé na lobani. Voilà. Eza moi clair pour na yo. Ouais, vous avez la chance de jouer ballon na yo. Oui, OK. Bon, il y a un ballon na. Moi il faut expliquer bien comme ça va comprendre hein. Azane mutakanda kana makasité. Merci. Donc ça na awa. Kombo na yo na âge? Kombo na Bios na 25 ans. Merci Bios. On passe le ballon au point nini. Déjà na une réponse claire, il y a peu ça. Comme tout est là, déjà, tu as raconté un grand qui waouh, mais par rapport à Taïnae et Dengaïté. Voilà. OK. Merci. Sœur Nabiso Awa, Azali Bagou, Yabasi Basepisakayo? Oui, hein. On y est monté. Hein. Mais après, il y a un choix na épée. On va forcer PTA pour la caca choix où il y a un. OK. Merci. Non. Merci. Tozonga awa kasi. Ona yo. OK. Na mama oyo ozali na ballon mi balé. OK? Na kosenga na osikoyo. Soki okoki kotuna bango question.
baza mibale tindaka question tokende mpa na bango mpona tozwa baréponse na bango. Boza na bana bosalaka nini na vie nazaka na ba deux questions na oyeba. Ok, ça va tokende mpa na bango comme ça tozwa baréponse. Bon kombo na yo baselinga yeba kombo et puis na ba question apesi pesa réponse. Mon nom c'est Vani Yangou. Non, non, la boutique. Et puis il y a mibale ezalaki soki ba basala nini. Basala kanini na vie. Moi je travaille. Na nini? Supermarché. Content déjà que on s'est débrouillé déjà ça bien. Dès le mois il y a bien ma caisse na CP là. Merci. Okay. Merci. To ya awa kombo na yo na ba réponse na ye. Brenda, j'ai 24 ans. Nabotate, nate kaka ba perruque, ba robe, ba chemise pour les filles. Merci. Bon, na osenga tuna ba susu question mususu pona esunga yo osala ba décision ya malamu. Donc eloko mususu lingi obakisa pona oyeba. Na koyeba soki omitié na kati ya couple. Neti yo mwasi oko apporter nga mbali nini en vrai. Ok. To ya awa. Réponse à la question là. Bon, la première des choses, donc, Naroluka d'abord, ceux qui ont un camarade de belé, na moni qui a besoin apporter le et le côté, na ko diminuer ba camarade. Ceux qui n'a coûté qui na dépense trop ambiance, de diminuer ambiance, ceux qui ça la dépense trop, de diminuer dépense et puis na repé ça yo idée, de créer et le remords pour et son ambition. Et puis beaucoup plus, non, mais on a un Zambie. Ok. D'accord? Oui, réponse na eza mais il est mingi. Ok, merci. Toya awa. Et puis, na yope, pesa réponse ya ba question na. Non, je n'ai pas compris. Oniko, lo bango susu? Question. Oh, on a tout le susu. Auto tout na mususu. Ouais, on go tout na ngoli susu. Question na eza boy. Ceux qui se décider enfin qu'on se mettre en couple. Na couple oko memela mbali o miti na kasi ya couple wana na portele nini premièrement on a au mimilo ils en ont nzambe na longolo na on a vu oyo na ki kokuto yango peut-être ozala ki à l'est na baninga na yo et puis na ko sala tuna écarté on na ba oyo baza mabe na tikona na ba oyo baza malam o baza ko porter un plus. Et c'est ça. Non, ça va. Bon, ok. Donc, oza na ba ballon bibale, na kopé sa siko e pa na ba fi, bozali na ba question pe bolingi bozongi selaye. Ouais, oya awa. Question ngeza que après 6 ans, au passera ni na vie na yo. Et est-ce que au passera pe ko bala un jour? Parce que aux ala papa et famille. Donc c'est ça. Voilà. Question à Liboso Ezaki, oui. Après awa. Après 6 ans. Ouais. 6 ans ils ont belé. Après 5 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu penses dans la vie? Oui. Ko kanisa ko bala iza bato belé wa kanisa neti biso ba mbai to kanisa ngote. Eza plus pona ba bana basi. Non, ko kanisa ngope. Et Tingabwe, déjà j'ai 30 ans. Donc, nous avons un et nous tournons en mutu. Donc, deuxième question, si on pense à rappeler, Père de la famille. oui, on s'est préparé déjà pour un OP. La limitation de l'homme sous on se préparer plus tard. Et on a la bonne père de famille. Ok, c'est ça. Ouais? Ok. To ya awa pona question mususu. Bon, na otuna kaka soki oza en couple ambition na yo et ozala nini na vie ya mwana mwasi ozovivre na ye. Ambition eza ebele. Déjà, ambition liboso déjà oh Zambia atia na mokili. Moi si na mbali bazala ensemble. Déjà nga na apporter l'eau. En plus neti na mabe oza nango na pour faire et améliorer yango. Et bon on a boulam. En plus déjà deuxième oh Bible peut le voir fonder une famille. Et que tu as un encadrement qui est bien. Si évolution est coquine na terme non.
Ok, merci. Tozonga boye. Ok. Par rapport ya makambo yoki awa, ngana zali kopesa yo pik oyo ezali pona yo simba boye. Par rapport à makambo yoki, na kosenga opasola ballon kaka moko. Na bafi na biso mibale batikali awa pasola ballon oyo moni ke makamba lobi ezo seplisa yo penza te obi ozo mona ke futur ezali te kaka moko. Merci okoki ko tikala awa simba na yango ko tikala awa bon ozaki susu ballon et ça biso pani obomba ki yango. Bon, on a bombaki ballon parce qu'il n'a pas là qui n'est. Au début, alobaki aza mutu akanda et après aye ko faire comprendre que ça pour une raison boye et j'avais vite compris. Merci. Et puis au pasuli ballon na pona nini? Pasuli yango parce que au début avec un peu na moi kanda moi mingi la réponse na kolobela ngai. Après plus tard na mon sincérité vraiment maloba nae na oya a Nathalie ici que ça boyete yango ndina ngana tubana. OK, merci. Bon, tozonga lisusu awa boye. OK, yakana biso to telema awa soki okoki ko telema mwa ndambo awa ouais pusana moi espace. OK. Bon, siko na moment oyo na kotuna soki bozali na question ya suka pona tomona soki ezali match ou bien ezali match te. Donc soki pe ba question ezali te, problème ezali te. Mais soki bozali na question tokozo yango siko. Bozali na question? Non? OK. Et bon pona yo? OK. Bon, siko nga mutu na tikali na question ezali très important. OK? Na makamu nyonso tu boyoki awa na ndenge bosololi. Ezali oui ou non pona yo. Hey! God. Oui. Oui? OK, merci. Et puis pona yo na ndenge tosololi ba question tunaki ye, ba réponse apesaki yo, ezali oui ou non. Oui. Oui. Et Simbi! Merci na micro oyo. Moni ballon oyo. Buaka musika kuna soko po kende musika kuna mobali zwa mwasi na yo bokende. Bobetela bango maboko.